tolingi tokolingana na solo tokomona nkembo na Yawe soki tomikitisi liboso na Yawe mokonzi soki tokosimbana mpe komipesa na mosala tokotombola kita na biso mpe Kongo oyo ekobonga bana Kongo baliya malamu bayini bakoma bafana mwana Kongo azuwa lokumwe azuwa lokumwe peuple congolais kanisaka apasi pe minyoko etomoni na 20e siècle eleki kobanda baguerre tribal pe colonisation indépendance ya 60 ekokisa makambo te bapesa biso mutu basimba nde mokila baenviere nyonso nsima ya bapoliticien likopa na bango balkanize lekolo babomela biso Kimbangu babomela biso Lumumba mulele Kimbabamba pe bakenda lelo wapi Laurent Désiré Kabila nala tuna na este makila kaka kutanga tolobi nini 60 ans 2010 50 ans eleki Nzambe alingi nde asala ya likamwa lelo yo ekomi likambo conscience eloba patriotisme na yo congolais nde esala bapoliticien oyeba peuple afungoli miso na demokrasi tosangisa makanisi po totonga mboka bakelele mpo na intere egoiste toboyi toteka mboka na bapaya mpo na nini ye privilégions les dialogues et bababie totonga mboka oyo ya bagogoe dans la paix la justice et le travail privilégions l'intégrité nationale 40 ans ya combat pour la liberté ya Congo boya tosolola Le Seigneur agit de manière surprenante et personne ne peut prévoir ce qu'il fera. Et alors, comptons sur lui. Peuple congolais, bondela, belela mokano na Yawe, bondela, tosangana toyokana tobongisa mboka na biso bondela, bitumba koswana kowela na ebongisa mboka te vanda tosolola. Peuple congolais, bondela, belela mokano na Yawe, bondela, tosangana toyokana tobongisa mboka na biso bondela, bitumba koswana kowela na ebongisa mboka te vanda tosolola. Okonzi nyonso eutaka na Nzambe, Biblia elobi bongo. Uta yengunduka ya demokrasi etambola na Congo, toboya makambo ya coup de force. Ekomi lelo towela na mpona kozwa bokonzi, population ezali kokufa pamba ebongi tovanda tosolola soki likambo ezali tokobongisa Peuple congolais, peuple congolais, elongo tofanda tosolola bampangi ezali likambo ya makele bajaloux bino baenviere ya richesse ya Congo.
congolais asala demande te po hérité mabele etonda kita e nzakomba ye moko akabola bilongi ye mei mpe akabola mabele mpona nini soki biso tozwa mabele etonda nkita ifo bobomaka biso bonyokolaka biso boboma basi na biso mpe bana na biso mikolo nyonso kaka kokufa tolembi basali na nzambe bozali wapi mokano na yawe bondela tosangana toyokana tobongisa mboka na biso bondela bitumba koswana kowela na ebongisaka mboka te ovanda tosolo misioni mopeki mbango musulman bozali wapi na RFC peuple congolais bondela mokano na yawe mboka na biso bondela bitumba koswana kowela na ebongisaka mboka te ovanda tosolola bafrontiere nyonso ekaboli biso na bikolo mosusu evanda kimia mpo na nini mikolo nyonso toyokaka kaka na kivu makambo na bino ya kobalkanize kongo oyo tosi toyebi yango ata ndenge nini bokosala mboka oyo tokokabwana te bakongole nyonso tosangana tosimba na maboko tobengana bango libela FARDC, la force vive de la police peuple bazali nsima na bino tosangana toyokana tobongisa mboka na biso bondela bitumba koswana kowela na ebongisaka mboka te ovanda tosolola mpona nini kaka rwanda etungisaka mboka kongo ntango nyonso toboyi mokano na yawe bondela tosangana toyokana tobongisa mboka na biso bondela bitumba koswana kowela na ebongisaka mboka te ovanda tosolola opposition mouvance présidentielle mpona intérêt ya congo tosangana biso nyonso tokabwana te po jamais moko oyo tokoki kokabona yango ok bakongole tozali lisanga ya biso bokoko soki likambo ezali tovandaka tosololaka mpe tokozwa solution non à la balkanisation du Congo.